mbote bandeko bauti omona touti kozala na mbula na sika balobi mbula na sika ememaka makambo na sika biso makambo tosala eza makambo ya sika te bomoni nga na mama Brigitte tolembaka likambo tobenga ya kozala bonne santé te balobi nzambe alobi biso na mokanda na Jean quelque part elobi ete aza kosouhaite tozala en bonne santé to prospérer na toutes égards yango toutes égards wana ezali nini moi kotambola wana ça fait du bien on a fait ça depuis moi temps ebele depuis confinement jusqu'à là totambolaka 22 km 20 km tolembaka te yango bomonaka biso tozo apparaître jeune na bilongi na esprit mental na biso na système cardiovasculaire na biso eza très makasi donc toza résistant na yango ce que je sais la moi d'exercice qu'on dépend de cas na bakisi te bakisi ezali bien complément alimentaire to lia kana biloko epesaka ke e booster et système immunitaire na biso eza bien ce que osali combinaison ya biloko wana misato omoni kotambola na makolo ko lendisa makolo ko sala ba boosting wana ça fait du bien yango toza ko motiver toza ko encourager pe tozali ko inviter na bandeko na biso bolemba ekete ata ozali koyoka mwa moke manzoto kitoko kilo tambola ta 5 minutes na libanda ozwi mopepe ekosala yo malamu ndeko yango moni toko vivre longtemps aussi longtemps que toza ko appliquer ba principe ya santé po te tozala biso nyonso malamu po te tokende liboso to vivre vie oyo te mokolo yesu akolinga tokende na kimia na yango tolinga tokufa avant batemps na biso te tokufa na temps oyo eponamaki ete tokotikaka mokili oyo na ndenge ya malamu omoni biso ata malili ata baneige ata mbula tolembaka te le bomonaka biso le mosu toye wana touti nde kotambola donc makolo eza makasi esprit eza makasi nyonso eza makasi yango toza koinvite ndeko moko bolemba te botindela biso témoignage parce que balobi na malobo ya kitoko tozo kotindela na bacommunauté na biso yango mpe ata mutu moko ata tata moko ata mama moko akoyoloba bi merci bandeko eloko wana bolobaki esalisinga mingi do eloko tozolemba yango wana babima te ezali mpe nyonso combiné na yango maloba na nzambe nde sans la parole toza na bomoi te mais avec la parole on peut tout accomplir na kombo na Yesu Kristo mama Brigitte na ngai na papa totindeli bino bambote pe babonani bozala malamu shalom